Fuluzianza, Mesia, Enza ya usu, kese, kese, Noel, Chinezulu, Mutulu. Visidio Banza, Fuluzianza, Mesia, Enza ya usu, kese, kese, Noel, Chinezulu, Mutulu. Banza, Fuluzianza, Mesia, Enza ya usu, kese. Hallelujah, 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 hallelujah. Betelemi, gembo indiwe lako, makanda zinima kikembele lantinu osana. Noele, Noele, Hallelujah, tembo wingi, umbetele mi de bayuda. Oh Noel, oh Noel, oh Noel, Kimbelela Noel, oh Noel, oh Noel, oh Noel, Kimbelela Noel. Mutale kanzela wana te, mutale kanzela wana te.
Bien, batata ba maman, lelo mokolo mwa lundi le 23 mai 2016, tozalia wanankamba Nouvelle-Jérusalem, on a sepela milulu ya le 25 mai 2016, centenaire ya papa, dia lungana kiangani. Yango lelo ezali journée spécialement ya bana mike liboso ya tata mokonjwa bule, ndenge milulu tope programme ezali tracé. Ndena yango tokotala maso makoleka awa. Pour le jeu concours, donc Biouvu Yemvutu Muzingu qui a pas 16 heures à ma montre, alors que ici, donc, il a été prévu à 15 heures. Oh yeah. Yembaze. Yobya Kului. Yangalala. Esengo bien, esengo te. Kiese vuka kiese kwe. Chai vuka chai kwe. Jambo te keno Bueno, kolele. Toutes les élèves fioti. Bon, tolobi boye. Voilà, ba théâtre, ezali, bo banana na théâtre. Prière. Bani makamona bino pour les réseaux ken. Allez, Maman Kista, à vous l'antenne. Nabiso, tosengi nzembo abatu panso, nasima nzembo ndo tokosenga na mama umba, aya kopesa biso libondeli. Muki mwana kyame, silwanza ambe, silwanzandi, ukansila, muki mwana kyame. Tera mese salu kyangu nzanzandi, silwa nzandi, ukansila, muki mwana kyane. Tera mese salu kyangu nzanzandi, tusadile salu kyanzambi mukeleka, mukeleka, mukeleka. Tusadile salu kyanzambi mukeleka, endamvimba bangi twavuluka. Tobondela nakomba tata mwana pe molimo san papa simo kimbankian te apo akosepelisa kolo Yesu kamaradi ya bana mike tosisi bongo nakomba tata mwana pe molimo san. Amen. Pe molimo san tokotanga ya mikanda mibale ya liboso Exode 20 verset 1 à 17. Sima nango tokolekana na mokanda ya Esaïe chapitre 9 verset 6. Etangeli ezali boye mibeko zomi Nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete ngai najali Yawe Nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na bowumbu. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te na mokili na se to te na mai na se na mokili te. Okokumbamela yango te to okosalela yango te. Po ete ngai Yawe Nzambe na yo najali Nzambe na zuwa. Nakobatela pe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato pe na minei na ba oyo bakoinaka ngai. Nde nakomonisaka boboto na bato nkoto na nkoto na ba oyo bakolingaka ngai pe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga kombo na Yawe Nzambe na yo pamba te.
po ete yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye pamba. Kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango. Okosala mosala mikolo motoba pe okosilisa mosala na yo nyonso. Nde mokolo na sambo ejali sabata epai na yawe nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko mokie te. Yo te pe mwana mobali na yo te, pe mwana mwasi na yo te. Pe mowumbu mobali na yo te, pe mowumbu mwasi na yo te. Pe bibwele na yo te, pe mopaya na lopango na yo te. Po ete na mikolo motoba yawe ajalisaki likolo pe mokili pe mai monene pe biloko nyonso kati na yango. Pe apemaki na mokolo na sambo. Yango wana yawe apambolaki sabata pe abulisaki yango. Kumisa tata na mama na yo po ete mikolo na yo mijala mingi na mokili oyo yawe nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matatoli na lokuta na tina na mojalani na yo te, okolula ndako na mojalani na yo te, okolula mwasi na mojalani na yo te, soko mowumbu mobali na yo te, soko mowumbu mwasi na yo te, soko ngombe mobali na ye te, soko mpunda na ye te, soko eloko nini ezali na mojalani na yo. Toleki na mokanda ya mibale ya Esaïe chapitre 9 verset 6. Etangeli ezali boye. Nzambi mwana abotameli biso, mwana mobali apesameli biso. Bokonzi ekozala likolo na mapeka na ye. Kombo na ye akobiangama ete mosungi na kokamwa. Nzambe na nguya, tata na seko, kolo na kimia. Tosilisi bongo, totema tobondela. Notre Père aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dambi sambula esi eto utu temona temwaku utu ilawa wenzambido utu sambula utu sambula widado wiza sambula sieto zambido wizado sambula sieto zambido sase Dumba e matoko ba umpe aleke la sikola o sono uba tambula wiza sambula tieto dambido Wizado, sambula, tieto, zambido.
bana mike bana na biso esengeli bayeba histoire ya lingomba ndenge tozali kosala boye mingi bayebi te mpona sikoyo tozali kotuna bana mike tozali na 20 questions j'ai concours na biso ezali prévu 20 questions mpona bana baoyo bakozwa yango ndenge bomoni wana a collaboration na association de femmes kimbongiste afiki awa na kati ya nkamba mpe na niveau international bakado ezali a part oyo tokokabola na bana nyonso lokola bazali awa babiskuit ezali mpona bana nyonso lokola bozali awa moko akozanga te mais mpona 20 questions oyo ezali prévu na jeu concours nde bakozwa bilamba mpe bajouer bapetit jouer oyo tobongisi mpona yango série de 10 disons 10 questions oyo ezali awa alors tosalaka na classe banani balingi baleka na jeu c'est comme ça que tokozwa bango appel mail oyo tokozwa comme hasard tozwi pour que baleka na jeu concours tozwi d'abord tokozwa parité eza respecté même na bana 5 tata 5 maman alors mama yaka tozali déjà na jeu concours suivez exactement oyo bana bayekoli to pe bana bayebi sur l'histoire d'abord du kimbongisme et puis particulièrement ya papa Dialungana Kiangani. Bien, yami balé mobali papa ça va okoleka nani msuyaka tozui papa mama moko telema awa tala liboso pusana moke tozui pe mobali moko mwasi lisusu yaka ba junior ye bino moko boko ya kozwa ba numéro ba papier ezali wana okopona au choix ndenge yo moko lingi kombo na yo nani papa makasi Fiston. Papa Fiston. Maman Ma Rosa. Oh mama Rosa azali awa mama Kevin. mama Kevino Landu. mama Landu Naomi. mama Naomi Merveille. mama Merveille Percy. papa Percy Aziz. papa Aziz Papa Dan. Dani et puis Papa Joël. Papa Joël. Voilà. Alors, il y a le bosso, Papa Joël Yaka. Okoya kopona mutuna moko awa. Ah, soko kozoya makasi. Ezaka kayo, hein? Kolo yesu azande ko yabana, oza banga. Banga te, hein? Ah, voilà, allez. Pona papier moko awa. Ah, voilà. Papa Joël azui. Kende na suka place ozalaki. Papa pe aye azui ona kaka nyonso yo kozwa simba yango ale mama landa mama pe landa yaya landa ale rapidement yaya bozwa ba question eza likolo ya mesa pona kaka papier nyonso eza wana eza na mituna yo moko kozwa mutuna na yo pe tokotuna ale zwa nyonso kaka yo kozwa même kuna na suka eza ya papier na bino voilà. Ba junior ye no sengote ah voilà soki bozala esengo botika nde makelele po ete bolanda oyo toko sala awa alors nazana ba réponse na ba question oyo bana basimbi na maboko toko banda ndenge kaka batelemi awa papa numéro combien 18 hein lakisa liboso totala voilà. Papa nani olobaki kombo? Papa Fiston azui numéro 18. Alors, numéro 18 question yangoyo. Numéro 18 motuna ezali. Papa Dialungana Kiangani akufelaki na hôpital nini? Zela. Oko répondre. Kimbangisi moye. Bolanda bana. Papa Dialungana akufelaki na hôpital nini okoyebisa biso na nzela to pe bisika nini na ndaku pe na motuka oyo azalaki na yango ah ye motako ah voilà c'est ça la question voilà j'ai donné la réponse alors que question ezaki na maboko ya mwana voilà question ezaboye kimbangisi boye question ezali boye papa Dialungana akufelaki na hôpital nini directement tozolanda pe réponse na ye papa Fiston Malembe
Papa Dialungana Kiangani akufaki na hospitalite. Kasi akufaki na nzela. Na bokei na mboka Kishasa. Na kati ya jeep. Na kata ya Papa Mbenza. Na mboka Kemba. Vraiment, sans commentaire, je vous dis, ezali parmi bana, eza question ya zwaki. Ce sont les mêmes questions, kozala la réponse tena kotuna ngope ba mikolo ce soir parce que awa. Alors deuxième question. Voilà maman Liboye, papa Dialungana Kiangani akota kelasi wapi? Mama Naomi. Papa Dialungana Kiangani akota kelasi te. Kasi azalaki mosali bilanga oyo babengi cultivateur. Exactement, oyo biso to retenaki, c'est-à-dire que tozalaki côté ya bango toté ya bango tout le temps, c'est pas aujourd'hui bien par rapport ya fait oyo metoté ya bango na école tolobi ya formation ya bana. Beko. Voilà, du moins bazo répondre. Alors toké la troisième question. Maman bongisa cadeau ezali wana et puis monsieur ezakona bakozwa na maboko ya papa. Troisième question, maman Rosa. Maman Rosa. Ah, la présidente afkite. Rosa ya mwana azui motuna yangoyo. Papa Dialungana. Mama abota ye kombo na ye nani? Mama Marie Mwilukia Wanganjitani. Beta maboko. Voilà, bana bazali kozwa presque na ba question na bango, mais vous allez voir, hein, il y a des enfants où bayaka beko wana te bakota nani wana. Maman Kevin, troisième question. Ah, c'est comme si bon, il y a pas qui pour nani pe kokani, hein. En tout cas, il faut chambarder, hein, ba papier sur ordre alphabétique te. Ah, maman Kevin. Tata, papa Dialungana pas aki mwana, hein? Abotaye, n'est-ce pas? Alors tata abotaye comme on a nani? Papa Simo Kimba. Voilà, je crois que jusque-là ça évolue bien. J'espère que vous allez avoir souka maman nani. Maman Land. Maman Lando. Maman Lando a joué 8e question. Ezali Boye. Là, c'est un peu patient, maman Lando choix ezala qui moi pas si vraiment, mais pas mettre ce qu'on a tout n'ata mikolo mingia ba koye bangote. Maman Lando. Bat awa. Papa Dialungana. Mikanda nini akomaka. C'est belé, hein? Mais bisoto lobi tanga kaka mitan. Là, c'est une question, hein? Ils ont cassé, hein? Je regrette pour l'enfant, maman Lando aponaki yango, mais j'espère que akoki ko répondre à tolobi kaka mitano. Akoma est belé, hein, maman? Alors, tanga mistano, en tout cas, ce qu'a tangi au moins 3, n'a pas pensé à pesa un cadeau. Ce qu'a tangi 3, parce que là, c'est déjà l'écolo, il y a moyenne. Alors, maman Lando, Pesabiso, Mikanda, papa Dialungana, akoma. Papa Dialungana, Kangani, akoma, ki Mikanda, oyo. Fukantalu, Tezantalu, Tikikisimbu. Atangi misato mena yebite soki pesa correctement yango la mama batu mingi batalinga babi papa ndala bandela toyoki bien te ya liboso zala na kimia hein ato yebite na opesa yo biscuit ça va voilà alors bite jantango ça va azui ya mibale fuka bidimbu lobango malamu fuka dia bi kasikisika. Non, ça ne va pas. On me dit que ça ne va pas. Zali tanga lisusu. Kadibitimu. Non. Ah, mususu. Voilà. Je crois que ça ne marche pas. Côté wana, tout le monde c'était un peu difficile, hein, vous comprenez, hein. Moi, moi pas si. Attendez moi encore. Mais je crois que Tokoyoka n'a pour que après ça, pardon. À coquiter. Parce qu'il y a des enfants, vous allez voir, hein, la même question, il y a des enfants qui vont répondre en correctement. Alors, tout le monde dit maman Landou, c'est vrai, c'est un peu difficile. Alors, tu l'es qui, na maman Merveille. Maman Merveille a joué 15e question. Qui m'a dit, attention. Attention, ouais, c'est une question piège, hein. Si vous répondre rapidement, vous pouvez tâtonner. Maman Merveille.
église Kimbangiso, y'a bien ou non? Yango tozali, hein? Alors, motune ezali boy. Mokonzi alingo mba otozanango, église oyo tozanango, kombo na ye nani? Papa Ganyane. Bandela loba yango penza bien, bakianga ni base belé, hein? Papa Mbenza kianga ni azali, papa Simo Kimbangu kianga ni azali, papa José Diangenda kianga ni azali. Bon, yo préciser penza malambo mala. Papa Gyanane. Ah, vous comprenez, hein? Ezalaki facile, c'est une question piège. Comment y était maman merveille n'a pas reçu à cette question. Ah, voilà. Donc c'est un peu du merci. C'est comme ça que Tolobaki, il faut apprendre les enfants l'histoire et à Lingoma. N'attendez pas à tout comme Mikolo. Et na réservé question on a pas na pourquoi les lots pour na adulte. Alors papa Percy. Là encore moi pas si hein. Kimbangi Boye. A 19e question ezali boye. Balobia wa papa ya lungana atika kibiso na hôpital te na nzela. Yoka ki hein? Ah, siko batuni biso boye. Chauffeur nini akumbaka motuka wana oye memaka papa ya lungana tango akeko tika biso na Kiemba. Est-ce que vous allez apprécier tu repères sa réponse bien? Kimia, ça va papa Percy? Allez sikoyo, lobatala papa azali boso. Nani oyo azalaki komema mutuka wana na yebiso te azalaki na 2001. Hein? Alors, yo sikoyo yebisanga chauffeur wana koko yeba kombo na ye. Oyebi? Ah voilà, loba yango sikoyo. Papa Nteke Citron. Papa Nteke Citron. Papa Nteke Citron. Mettez ma boko s'il vous plaît. Ce n'était pas facile, mais azui yango exactement et correctement ndenge biso to komaki yango papa Nteke Citramingo yebiye et to lukake minga pesa biso ba témoignage mais en tout cas il est comme ça lobi tango wana soki koki ko pesa biso ba témoignage. Merci beaucoup. On évolue papa Alziz. Alziz. Agi. Il y a des noms, vous avez ça la peu compliqué. Il y a des fois, c'est difficile à prononcer. Azui numéro 13. Alors, papa, Batuni Biswawa, papa Dialungana, Azali Moto, il y a le villa nini. Eh, ya. Ah, comprenez, hein? Il n'y a pas de petites questions. Et ça, moi, pas si. Oye bien, le villa, papa Dialungana. Oye bien, hein? Aningisi Moto, le bien, bien, ce qui n'a joué à Azar, Mokolo Mokwa, Bokoka. Le villa, na ye clan, c'est ça, hein? Il y a votre clan en français, hein? Alors, papa, pesabi sur le villa, il y a papa Dialungana qui a gagné. Papa Dialungana, Azali Moto, ya le villa clan. Le villa? Clan. Ah oui, on nous dit que ce n'est pas ça la question qu'on attendait. Clan, le villa? Clan, Fumanzila. Fumwanzinga, et puis? Monokisenga. Aïe, 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 et c'est un peu difficile, mais ça va pour moi. Ah voilà, vous pensez que c'est un peu difficile, hein? Donc, il a tapé à côté, Togoyoka Mwana Oyo, à Kozwango Lisusu, exactement. Alors, nous allons vers la fin. Vers la fin, vous comprenez que ça fait Yabana. Papa Nani? Papa Dani. Papa Dadi? Papa Dani. Papa Dani a joué 12e question, Balobi Boye. Ah, voilà. Nantina Yakolo na peko bokola. Papa Dialungana azalaki ko bokola peko lona. Balobaki na biso to yaka na beko. Pour na beko ba pesa ka ba question oyo nyoso na ba réponse. Hein? Papa Dani, oyaka na beko. Na yaka. Yaka, voilà. Balobi nantina Yakolo na peko bokola. Bilembo nini tokoki ko kanisela papa Dialungana kiangani. Asala mingi mais bilembo nini ko kanisela ye pesa tami mi balé hein. Nous avons cité combien là-bas? Atami balé ou bien misato bilembo. Pona ko lona to bokolo yo kanangi papa Mbenza lobaka lelo hein. Papa Dialungana tazalaki. Alors lobana. Papa Dialungana banaki ko lona pe baki ko bokola. Abanaki ko sala misala nyosi ya bilanga. C'était ça la question, la réponse que Tokanisaki. Là, c'est en vrac, hein? Ce n'est pas vraiment la question parce que Tolakisaki Bana, la réponse, comment est-ce que Baroko Pessango exactement, ou si vous voulez, succinctement. Voilà, j'espère que ça n'a pas vraiment été. Alors, aujourd'hui, dernière question. Ah, vraiment, Papa Joël. Oh là là.
Papa Joël, botala taina ya ça pena mwana ya maternelle kuna. Alors Papa Joël, on compte na beko. Nous allons essayer ce qui est ko Simba peut te répondre. Papa Joël batuni boye. Oyo tozaliza na nkambo yebita hein? Oyo nkamba hein? Alors balobi nkamba Yerusalemi ya sika ezali wapi? Soki batuni zela hein? Soki batuni azana pression ko répondre. Kamba ezali wapi? Kamba ezali na kupema ya Nzumbu, sakta ya Ntimanti, territoire ya Mbanzangungu, division. Incroyable mais vrai bandeko. Comme on y était là yambiye, il répond calmement. Je ne sais pas ce qu'est Zazaro, mais nous allons répondre à la question. Papa Joël, et vous dites pas na yomo quoi hein? Ah siko yebsa biso nkamba so balobi yebsa biso kamba na bino wanezaka wapi yango? Kamba ezali na kupema ya Nzumbu, sakta ya Ntimanti, territoire ya Mbanzangungu, division unique de Katahat. C'était ça, oui. À solliciter à Robagissa Soussou. Et puis province ya Congo central, la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, c'est moi-même qui va choisir son cadeau. Ngamoro na répondre un cadeau na ye. To betra eno maboko s'il vous plaît. Qui manisoye. Beto bien beto. Nini à répondre na question nyonso ndenge zalaki prévision mingi parce que asama kamsu bunga kikima. Alors merci beaucoup. J'espère que les 10 enfants bazui cadeau na bango mais il y a encore 10 questions éthiques, donc tokozwana nous bana wana 10 wana rapidement comme ça à la fin bakozwa cadeau na bango na maboko ya papa mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani. Alors maman qui sita mozu ba kombo ya bana bazui hein? Est-ce que vous avez tobete les sous bana maboko? Et tokei na 10 dernières questions. 10 dernières bana balata kaming banjelou. Voilà. Et tokei de l'autre côté s'il vous plaît rapidement. Maman Dodo. Maman Jocelyne. Maman Jocelyne. Maman Jocelyne. Maman Ginette. Maman Ginette. Maman Mireille. Maman Mireille. Maman Tété. Maman Tété. Dodo. Papa Dodo. Lazare. Papa Lazare. Papa Charles. Papa Charles. Papa Philippe. Papa Philippe. Des enfants qui ont des noms de grands messieurs, hein, vous les constatez. Alors, papa Komonani? Papa Lo. Papa? Papa Lo. Papa Yo. Papa Lo, hein? C'est comme ça, Papa Lo. Voilà. Eh bien, allez, Togo. Yaka, nyonso, pendant la nyonso za likolo, maman Gelou, yope lokola, allez, oui. Maman Ndala Dodo. Dorothée, hein? Dodo. Voilà. Maman Dodo Azui numéro 16. Question numéro 16. Ezali Boye. Papa de Lungana Kiangani atika bana boni. Abota, n'est-ce pas? Ah. Naba yuda soki abota ki ne biso awa to yebite kasi kuna abota ki te metango aye pa na biso mbala mi bala boti. Eza boete hein? Alors yoko yebisa biso papa dia Lungana atikela biso na lobite abota nyonso comme mais oyo atikela biso kotanga dans ba Congo te na pesi yo je te fais grâce hein? Okolobaka ka bana boni abota maman Kisita vous avez la réponse hein? Maman Dodo papa dia Lungana atika bana boni. Papa dia Lungana Kiangan abota bana motoba. Atika bana boni motoba. Obetela maboko bana motoba, je crois qu'elle a vu déjà. Maman Jocelyne a vu question numéro 10. Elemonini papa dia Lungana Kiangani atika na kitei na ye azalaki motei pe monene hein? Awa na kati ya nkamba. Alors elemonini oyo ya tika wana za question même pona ba mikolo soki mwana zui yango te na kobomba yango na kitei motei na ye monene mais atika elembo nini biso toza na réponse biso to kanisaki to koyeba soki mwana pe akozwa yango elembo nini afongola ki kelasi monene ya batei o babengi école biblique to betela ye maboko s'il vous plaît
papa de Lungana a fongolaki école monene ya batei otolobi école de formation biblique. Donc maman Ginette a joué 13e question. Papa de Lungana kiangani azali moto ya luvila nini? Voilà la même question. Ezongi. Kimbangismo ye. Tolanda. Soko so tia makele loko yeba te. Europe surtout Amérique bote ya bana bokoko na biso. Soki bobungisi yango ya wana bana mike kuna boyoka kaka mama zo benga yo toi. Micheline. Tu fais quoi Micheline? Donc voilà ma ya bana poto mais bote ya bango luvila. Alors maman Jocelyne, hein? Ginette a koyebisa biso luvila clan ya papa dia Lungana kiangani. Azali comme luvila na ye ezali nini? Papa dia Lungana kiangani azali na luvila oyo. Fumwanzinga mwana kisenga. Tobetela maboko. Mfumwanzinga mwana kisenga. Voilà. Donc bolanda ba mikolo musupe bazo découvrir awa. Donc voilà les ali clan. Évidemment les ali na moi suite oyo ndenge to yebi na bonkoko. Il y a 7e question. Balobi papa dia Lungana ya solo. Ndenge to lobaka na bomoto atanga kite ndenge to yoka ki réponse awa. Mais balobi moto musala lobi asalaki musala ya cultivateur ko bokola moloni ndenge to yebi to lona to bokola. Mais balobi à part misala wana question na yo ezali bongo. À part musala ya bilanga misala nini papa dia Lungana kiangani ya salaka? Ezali mwa mingi kasi mama kisita akoko pesa biso boni au moins atami balé à part kolona bilango azali ko sala wana nkamba misala penza nini papa dia Lungana yekolaki to pe asalaki? Papa dia Lungana kiangani asalaki misala mingi oyo etikaki bilembo na kati ya Lingomba. Misala yango oyo azalaki mokomi oyo babengi écrivain, azalaki moyambi, azalaki motei, azalaki motongi, azalaki moloni pe mobokoli. Betre maboko. Voilà, maman Mireille a pesi exactement qui un écrivain, ndenge boyoka kawa Teziantangu, Fukadia Bundu, nyoso wana ndenge boyoki, maman cité yangwawa, alobi pa azalaki motongi. Motongi ya mason bien motongi ya nini? Motongi ya bandaku. Motongi ya bandaku, motongi surtout ya bilamba pe, Congo tailleur nenge tolobaka en français. Donc maman Mireille azui na mituna na ye azana cadeau na ye. Alors maman Tété. Maman Tété azui question à liboso to prévoya ki pona jeu concours oyo. Papa da Lungana kiangani azali penza nani? Patu nyoso azolo bakaka papa da Lungana papa da Lungana bo yo penzo yebi papa da Lungana azali nani na bondimi na yo na foi na yo. Papa dia Lungana azali nani? Papa dia Lungana azali nkolo Yesu ya batu baindo. Est-ce que c'était la réponse qu'on avait choisie? Non. Ce que tu as dit à batu baindo, ah non, ce n'était pas la réponse que biso te prévoyait. Azali Noël, yebsanga Noël na bino za ndenge note, ndima kaka soko boye na yo, azaka kanzambe na biso. To boyi likambo wana, kimbangismo ye. Limbola yango malamu, soko yebite ba séminaire zo salema, papa mokonzabula zo loba yango. Conseil écuménique des églises bakoya awa, je crois au mois de juillet. Ba yoki, ya solo bazana posa bandima, mais ba lingi des explications parce qu'il y a des chrétiens oyo peuvent depuis leur bango peut ba célébrer Noël na ba date na bango. Le 25 décembre était. Alors babi mokonzi ya Lingomba ya kimbangiste. Lingomba na biso toza nango, hein? Mokonzi nango nani penza? Oyo toko loba lelo mokonzi nango, kolo ya Lingomba ezali nani? Papa Simo Kimbangu Kiangani. Est-ce qu'à 8 ou à 8? Oui, mais il y a un mais parce que Nengetolobi, ce n'était pas la réponse exacte au biso to pesa ki obio to zaiko s'attendre nango d'abord le pourquoi to lobango na suka, n'est-ce pas? Mais ce qui to tangi ndenge biso to lobaka. L'église voilà donc bana o biso to teya kana beko to yebisa bango différence wana. Papa Simo Kimbangu Kiangani to koki ko kanisela papa dia Lungana Kiangani.
Ah, voilà. Namoni déjà, il se soustrait hein, calmement hein, à accueillir, donc à comprendre que Zaki facilité. Oh, Papa Lazare Azaliawa, est-ce que vous avez la réponse? Non. Papa Lazare Andimi, donc franchement, vous avez la réponse. Merci beaucoup pour le courage. Hein? Biscuit Ezali, Ogozoyango, hein? Papa Lazare. Charles. Papa Charles. Batuni biso motuna. Balobi papa dia lunga na botaki hein? Alors ba yebisi biso awa molonga ni ya papa dia lunga na kiangani. Kombo na ye nani? Papa Charles, olani motuna na bandela to po moni ko répondre. Allez, Papa Charles pesa biso motuna. Molonga ni mwasi mama oya bota te mama molonga ni ya papa dia lunga na kiangani. Kombo na ye nani? Mama Bibi. Mama Bibi. Donc vous avez voilà Mama Bibi. Mais Mama Bibi azalaki, Mama Bibi mbete, azalaki molonga ni ya papa diangenda kuntima. Ça va? Allez, si mana repesa yo sikoyo molonga ni ya papa dialungana komo na ye nani? Allez, tokei. 11e question, papa, comment nani? Papa Philippe. Papa Philippe. Papa Philippe a eu 11e question. Banda kunini papa dia lungana atikale kotongisa awa na kati ankamba ezali ebele metangela biso kaka ta mibale ha oyo atika ye moko awa ete atongaki awa ale atiki biso na bonzoto pesa biso eyam papa dia lungana kianga ni atongaki ndaku oyo temple residence na ye ndaku ya mokonzi Kasavu. Atali déjà misato to betele maboko hein. Voilà, papa dia lungana tongaki temple oyo atongaki résidence to moniawa et a précisé bien ndako ya papa Kasavu mingi pe ba yebi yango te soki to tuniawa. Ah voilà, eza na kombo to lingato to mesana ko benga benga wana to sito goma yango déjà papa boyango alors ya tangi yango bien ndako ya résidence ya papa Kasavu batongaki po etaya ko komela wana kati ya kamba to betele maboko papa Philippe hein? Ah voilà, cadeau na yo ezali Lo. Papa? Lo. Papa Lo. Voilà. Papa Lo a joué 8e question. Ça a été déjà répondu, hein? Mikanda papa dialunga na komaki. Alors, okoyeb sabiso pona yo na sali yo grâce, okopesa biso ka mikanda mi balé, hein? Oyo yebi papa dialunga na ko. Soko yebi misato lobi menga na lobi mi balé kaka. Akomaki Sipiline. Yali boso nini? Mikanda ebele akomaki ata moko yebi te. Ah voilà. Donc papa yebi ata moko te, comprenez son émotion. Lobaki tata wana. Papa Merveli. Voilà, papa Merveli moto asuka peto zui, azui question numéro 14. Ah voilà. Molonga ni ya papa dialungana kiangani Salomo kombo na ye ezalaki nani? Molonga ni ya papa dialungana kiangani kombo na ye mama Kiwasisilwa Kisika Marie. Tobetele maboko mama Kiwasisilwa Kisika Marie. Kisika Marie wana meme ngai pe ndio nazwi ungana yebi mama Marie ka mwilo nzoka mama pe Kiwasisilwa kombo na ezalaki mwilo tobetele lisusu maboko. Voilà. Papa dialungana kiangani akoma mikanda oyo fuka ya bundu teziantani katikisimu zolanga elusele midiampa fuku e malongi mebundu. Betila maboko. Ah voilà. Na yebisaki bino ete boko sala bokeseni na bana oyo ba yaka régulièrement na beko sadi pai ba yekolaka. Voilà au moins parmi bango na kanisi ye azana kati bomoni ndenge nini atangi mikanda yango. Merci beaucoup pour na etali. Voilà, question ezali boye. Nkolo Yesu ya bayuda asalaka makamusi. Est-ce que papa dialungana pe papa dialungana nkolo Yesu asalaka pe makamusi? J'espère que c'est ça la question. Papa dialungana kiangani asalaki makamusi epele ndakisa na tina ya lokuta pe moyibi. Ah,
Maman lobia wa salaki makamu sebele surtout pour le Madia kese baya noti. Itoke ngambweni. Abuna yebi tena efika siko. Et la mise s'il vous plaît. Mami Sheline baya noti kwa kitokende. Maji pena bosala no kitokende kete. Nzambe na ngai na bona ni fondu na wangula kina butu kutuna na biblia mikemke bilanga. Biblia mosusu ndenge ni biloko batao. Bigano kwanu ndide ifikwanga fifi yote twenu nuka tudia fyao. Twendi. Ngapi na zamu makaim na tumbali na butu ba to kelie la ka. Tukende ka. C'est tout à fait normal base à la moi ajustement wana. Mama kamote ken. Yeko leja kwenda Mtangwe. Yoko tutakwenda paka kuna bilanga. Eko ni koti la saa. Kumbanda tuna koti la saa. Yenda kambo. Ba mama ba zalaki ko kende bilanga. Atuni bango po ke bilanga kasi zalaki na tongo. Nda lobi na bango po kotela libonde li wapi. Bango ba lobi ko kotela wana mbanza. Tolanda. Yete. Bila tumwana kumbanda ikunga mkunchuka. Jambo teken. Eko leja kwenda Mtangwe. Papa kubilanga tutakwenda. Eko koti la saa. Papa, kungombi tuna koti la sambu. Lenda jambo. Ingenda papa. Ba mama oyo babongisaki makanisi na bango tongo bakende bilanga bemba mona kete soki bakoti libonde li ya tongo ekozala retard yango wana bazalaki kokende papa akutani na bango na ngomba kuna kote ekole atuni bango bozokende wapi balobi bake bilanga. Mama tambo teken. Eko leja kwenda Mtangwe. Papa kumfinda tutakwenda. Eko leja koti la saa. Eko koti la saa. Papa, ukimbonde tuna koti la sambu. Lenda jambo. Ndetu kwenda play utulana ken. Ndetu kumbana. Boga kwa beli kumbana ule mukiti kuminti. Tukembi tuenenzile mandima makondo. Tutu kumona dego kumaza masimule mumoti kumbana. Swali ngibisa milukete. Ngoma tubana lebale kintaya. Lele pondu. Lebi pondu. Kota nini? Kana toke na soka bila. Ngibana bito kuti bafuta matazo la babeto kote eglise atongo. Ande bote bana mona makamba boete. Tokende ka. Tokende. Twende kama twendi nuka. Tolanda malamu maema za koleka. Ba mama bazwaki likanisi ete babima tongo po bamonaki pasi pe leki soki tolobi tokota soki bonde le atongo ekozala pasi. Amatiame. Abolu le mumoni la zinitu. Abeno malu pasi be. Lika di bole ko oke. Mona vumu mpasi yenma. Mama mukongwe katanye. Mama mukongwe. Mama makolezu suwa. Nakutu na lembi na ngai na kukasota kwa. Nga makolo makolo pasi. Mukongwe yango bande tumendoki. Toko makarate. Nga na lembi. Nani yakani ya metuka diko kajaka tula. Ayitu pasi neka tumu mona
le andeni basi njoke swibiso le bando kiyo le mtalua kama kama ni kanga le musi le baba suluka mngi twist kusi kende ben ba la wizara tu wizara babu avila wa termina mutu mos baba kemi twenda mbemme manga umengi bisele to pesa likali stokene soba comme ka kolobela ye asiyo masmene dodo kene ka bisele to do kana dokene koni baba ko kona ya muninga baba mama ndalimbisa biso to kota niyo papa limbisa biso mama ni bandeko tokosi bato biso bazala bango na mokili awa bakosaka bango te batolo bango basoki tokokota ndaka nzambe te biso kosi pafuma mbezaki tokokota siko otala makambo yeli biso baka biente tokota te siko bomoni abelu malu pate kasi bole mona ndi nazomona Voilà, wana nkamba ozali kokita okuti lisusu na nzela ya ngombe kinchuka. Malu mpasi enima mpasi mujambuda nzie tolo ya dibundu ebyobo nzie tele kwa me bikwanga byobyo siya katula bibiole ngena vana kwa bana bame byo bisidi ibyo ikwenda vana kwa tata mfuma bana yakatula tete bibiole ya vana bana bana tolanda histoire bakwanga asali na yenzi etolobi ndenge tolobaka kei ko luka biloko akangi pona lingomba me akomi na nzela lobi non pasi leki mingi na ndako pe na tikeke loko te alors na longola mibale comme ça ko tikala na keno kopesa papa mfuma mbanza ye na kupe na ye papa dia lungana komi kitisa oyo bateya kibiso ayeba ki ete ye kolo lingomba kasi komi kitisa sueme na ye soki oye awa balakisi yo te na tango wana okoyeba te mwana Simo Kimbangu nani aluze yezo papa mfuma mbanza njetele ya mbote tata bantu mene kuntambula kangu lombele mavimpi tata ibyo bikwanga bavene bitanu bavene ibyo nkangu kavene bitanu kwani kabakuvene bitanu kwani bavene bitanu kwani kabakuvene ludi tata bitanu kwani kakavene ba mantia kuzei Papa maître Monendu papa baka kwanga bitatu enda fila kunanzo bebe bibele ungani kenda fila kene kome bina kasisidi kunanzo tata undolokela kisadi akakotata monwe papa mfila nkenda apa monwe papa mfila nkenda mono manzidi vunzi etelenga tudi kasumuko sumu mono tata undorokela mono papa lobi na yebi kuanga oyo ye na ngwatuni ye mala misato bobeta ena no maboko bango maboko parmi makambo papa dia lungana zala ko sala ba protocole na biso nyonso tokeba ya kanisa ki ete papa mona kite bakwango ya milungila kina nzela voilà tozali ko kena suka Mobi
tata Kimbangu ye wana elongola mama Mwilu ndenge bazali kotambola pa nyonso bazali kotalisa bino bana tobeteli bango maboko wana ezalaki senete moko ya suka pe ya moke oyo bana babongisaki. Allez, sans plus tarder bi tozali na bana bakotangaka ndenge bisika nyonso. École maternelle qui va situer et est située à Kilo. Notre directrice s'appelle Madame Adema Pauline et nos éducatrices Madame Atondo, Madame Louise et Madame Bernadette. Venez, venez, venez nombreux car les places sont limitées. Les médecins. Bonjour Dongala. Bonjour Nyota. Comment ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Dongala. Demain les médecins viendront à l'école. Pourquoi faire? Pour nous vacciner. Contre quoi? Contre la rougeole. Mais papa, ça ne fera pas d'image. Je m'appelle Dongala Nkevo. Je suis à deuxième maternelle. Je m'appelle Nyota. Je suis à première maternelle. Lundi, comment va mardi? Très bien mercredi. Et toi jeudi, va dire à vendredi qu'il s'apprête pour les noces de samedi qui se marie avec dimanche. centenaire de papa de Lungana Kiangani. Sous les toits d'or,